Prions pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Soki ozali na motema ya malamu, motema ya peto yeba etenkolo, akozala malamu pona yo na tango iso na bomoi na yo, awa na se na moi. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ezalaki nde bongo mama na thème oyo ezalaki exploité na culte ya dimanche 16 février 2025 oyo awa na kati ya Baruti Tabernacle bipai wapi lecture ya Bible esalemaki na mukanda ya Jean chapitre 14 verset 23 culte oyo bana na Nzambe tu na kati ya Baruti Tabernacle basepelaki makesi na mateya oyo pasteur Carlos Baruti Kala ateki bango avec impact ya kosakana te basutu kaboye ministre d'État oyo azali na charge ya justice pe garde de sceaux Constant Mutamba Tungunga akotaki bakretien tout na kati ya Baruti Tabernacle esengo total ya komona un vrai patriote congolais kokota mpona kosambela na bango elongo tuye awa lelo mpona kosambelela ekolo. Amen. Mpona kosambelela mokonzi ya mboka tata Félix Tshisekedi. Mpona kosambelela bafardese na bawazalendo na biso bakobunda mikolo nyonso mpona kobatela ekolo. Monguna akoti na mboka. Armée rwandaise na Paul Kagame balingi bakolonize Congo. Bazui Uju, bazui Masisi, bazui Goma, elelo mpe bazui Bukavu. Et dans le moment où nous avons vu, nous avons bazali violer bana mike na bamama na biso nyonso na boyele tolobi l'armée la plus forte ya la armée céleste. Alléluia. C'est la vérité. Ndenge loto ekosenga sikoyo secours ya armée. ya kafu etokaki awa na présence ya ministre zwa bien tala ndenge ministre ya justice afukami liboso ya nkolo mpona kotalisa ete justice nyonso mokili oyo eutaka bobele epai ya Nzambe oyo apesaka justice ya solo noko awa na kati ya Baruti Tabernacle dimanche 16 février ezalaki show basambelaki beaucoup plus mpona kobelela nkolo akoka na kodelivre mboka Congo na maboko ya Monguna. Semaine ya mabondeli ebandaki deja awa na kati ya centre résurrection ya Wenze na mboka Brazzaville bisika oyo wapi mokolo mardi oyo uti koleka noko ye moko l'homme de Dieu Clermi Obambo ayebaki kote ya bana na Nzambe si ma louange pe adoration mabondeli ebele a communiquaki boye na komisina ni Nzambe kote message po Nzambe mo mutapesi na ndenge na moni pe ndenge lekani parce que Nzambe alobaka il faut monango pote bana mingi ya Nzambe bazali na ekokangama ya mwa Nzambe abina lakisa bato importance et puis il y a se manifester pote Nzambe apesa biso date alobaki à partir ya mois de mars tokoana ba témoignage ebele bisika oyo ya mwana ko benga susu bato mingi po bazana bandako bayaka d'ici vendredi à partir il y a 17h, 19h30, pour continuer le programme et pour clôturer dimanche. Et na remercier visionnaire Nabiso Papa Dominique Ngot et na Papa Nabiso Oya Brazzaville, Papa Lutumba, Nzambe Apambo Bangoso Mingi
pote mosala oyo bango ba tomboli ezali ya solo ya Nzambe e na komona yango. Nzambe akumbama oyo Nzambe apesi ezalaka corps du Christ. Nzambe atindi biso te kaka mpona église moko. Donc baye nyonso oyo bazali kolandanga baza na Brazzaville bayeba bilulu oyo ekokontinue. Tozali bondozi bisika oyo na quartier oyo etali quartier 753. Donc okiti na Rewana na gauche non soki outi na le sud, à droite soki outi na le nord. Leo okokita tozali na rue Mwila 949 boya ebele kote Nzambe azali na ba plan ebele ya kosala mokolo wana. Merci beaucoup. Noko welisa na yo na semaine oyo mobimba na kati ya centre résurrection Wenze ya Brazzaville oye kokutana na Nzambe ya Clermy Obambo. Comment accéder au conseil de Dieu? Prophète Gary Kenge asangi seki bana na Nzambe tout mokolo dimanche oyo awa na kati les ambassadeurs pour Christ APC na mukuse noko nanga ndimelanga que message oyo ezalaki tiré na mukanda psaume chapitre 2 verset 7 P Jérémie 23 18 à 22 message oyo ebetaki ntunzu na etutu mpo na kotalisa na bana na Nzambe ke esengeli kokota na kati ya destiné kotalisa na bana na Nzambe ete bazali na accès na basantu na Nzambe oyo pe bazali ba gardien ba conseil arapelaki bango lisusu ko 2024 prophétie ebimaka pona balkanisation ya République démocratique du Congo kasi ezalaki pona kopesa na pole importance ya territoire ya nation mobimba. Nzambe azali komettre en garde batu nyonso oyo bazali koloba mabe na kombo na ye. Jérémie 23 18 à 22 pe a rappelé lisusu que vraie grandeur ezali kodépendre te na baparence kasi ezali bongo kodépendre na motema. Pona komona pe koyoka liloba na ye. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Nani asalaki keba na maloba na ye? Qui l'a entendu? Nani yango ayokaki ye? Voici tala la tempête de l'Éternel, mbonge na Yahweh, la fureur éclate, kanda yangwane kiti, l'orage se précipite, mbonge ezakoya na lombango nyonso, ils font sur la tête de méchants. Ekiti na mabele ya batu mabe. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, kanda na Nzambe kotika te, jusqu'à ce qu'il ait accompli, kino ete kokokisa, exécuter le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite de temps. Écoutez ça. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Nous avons dit ça. Aujourd'hui, beaucoup s'élèvent sur les réseaux sociaux, vers les médias. Dieu m'a dit, les Congo, Dieu m'a dit, tout le monde veut parler. Et Dieu dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Verset 22e. Écoutons encore ça, c'est très fort. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. S'ils auraient dû assister à mon conseil, s'ils avaient assisté, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Acclamons la parole de Dieu.
Les sous-thèmes que nous avions commencé à exploiter depuis les dimanches passés, c'est comment accéder au conseil de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans ce texte de Jérémie que nous venons de lire, nous constatons que Dieu est en train de faire un reproche au peuple. Dieu s'insurge en faux contre les prophéties qui sont données par certains soi-disant prophètes. Il dit, moi je ne les ai pas envoyés. Dieu s'étonne de voir toute cette panoplie de prophètes qui s'élèvent ça et là, parlant comme si ça venait de la part de Dieu. Il considère que toutes ces choses qu'ils sont en train de donner ne sont que des chimères. Tozali appelé na kokola na grâce na sagesse pe na stature. Grâce na kati na biso ezali ko attirer bongo opposition. Kasi plus que ezali combattu, plus que yango pe ezali na kati ya kokola. Kobundisa ngolu ezali kobundisa nzambe. Kasi pona kosukisa exhortation ya mokolo ngo ayeba ki bongo koyebisa bana na nzambe bayeba ka bongo kosepela na elevation ya mutu mususu poete yango pe équaturé grâce et ya likolo na yo. Il est temps que le fils agisse. Boyeba pe bokanga ko mate yango et les kanaka avec impact ya kosakana te awa na les ambassadeurs pour Christ. Du 9 février. Bien-aimés dans le Seigneur, les habitants du Congo Brazzaville, Congo Kinshasa et partout dans le monde, ceci vous concerne. L'église ACK Ebina organise un grand service de prière et de délivrance de 40 jours dénommé la destruction des œuvres diaboliques dans nos familles. La destruction des œuvres diaboliques dans nos familles. Oyo Eko Kambama na Yemoko, le fils légitime de l'évêque Pascal Mukuna, le seul apôtre de la communauté ACK, Jean-Marie Timoun. Yomutu oza naba problème yakobota, difficulté na mosala, maladie incurable, na famille bobalakate, vie et simbakate. Alors, ne manque pas na mosala monene ya 40 jours, ya mabondeli pe ya bokambolame. Oyo Eko Panda Mokolo ya le 9 février, Kino le 16 mars 2025. Et Souke Kakawana une grande surprise ya clôture ya service Oyo, Eko Zala le 15 puis le 16 mars 2025. Toko Zala na Yemokolo représentant le gars de la communauté ACK, le patriarche, l'évêque Pascal Mukuna, pour nos programmes du lundi au vendredi, prière matinale de 5h30 à 6h30. Pour Issa journée na Yona Nzambe, de 12h30 à 14h pile, prière de combat et de 16h30 à 19h pile, culte d'enseignement et de prière. N'oubliez pas, chaque mercredi, Mahombi. Vendredi, veillée de prière de 22h30 à 4h pile. Dimanche, culte d'action de grâce de 7h30 à 10h30. Les grands temples de l'ACK Ebina est situé sur l'avenue de Trois Martyrs, numéro 1803. Référence, arrêt de bus Ebina. Cordial, bienvenue à tous. Dimanche 16
février 2025 noko nangandi melanga que espace Conde David oyo ezomi bongo na commune Ntsele yango nde servaki de cadre na association Génération Bana Mbujimayi oyo ekumbamaka na président na yango José Kalemba bakoko na ko procéder na cérémonie ya échange de vœux pona kotombela na mubu elamu ya sika bazalaki ebele oyo bautaki bipai na bipai pona koya ko participer na cérémonie oyo avec impact ya kosakana te sima ya moya président José Kalemba noko nanga ndimelanga ko place yaki kokoma na moment ya tirage au sort pona ko échanger ba cadeau avec impact ya kosakana te yoka eloko yo. L'année 2024, nous avons positivement marqué l'histoire de notre initiative avec quelques relations et puis quelques réalisations phares, à savoir l'obtention des documents officiels de l'association, l'assistance médicale à quelques membres, la visite des réconforts de certains membres éprouvés, l'organisation de la Journée internationale de la femme, la création d'un club de marche de santé, l'organisation du fameux barbecue et l'adhésion massive de membres. J'exprime ma reconnaissance et mes sincères remerciements à nos partenaires et à nos bienfaiteurs, dont le dévouement à la cause de notre association n'a pas été de moindre. Qu'ils reçoivent nos vœux le meilleur et trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour leur accompagnement et leur générosité. Cependant, l'année 2024 n'a pas été une année de joie pour tous les membres. Par moments, elle a été aussi une année de grandes épreuves. Je voudrais simplement faire allusion ici au cas de décès de certains membres chers de notre famille qui ont été arrachés à notre affection. Signalons en passant qu'au cours de cette année, votre comité et moi-même avons pensé et œuvré dans le sens de réaliser les objectifs assignés dans nos statuts. Avec votre soutien, votre appui et votre contribution, nous comptons initier le démarche en vue d'acquérir quelques hectares de terres arabes afin de lancer notre vaste projet dans l'agriculture et l'élevage pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre communauté. L'association Génération Bana Mbujimayi est apolitique, certes, mais elle ne peut rester indifférente face à l'agression rwandaise et alliée à l'est de notre pays. C'est ainsi qu'elle apporte son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à nos veillants soldats de FARDC, ainsi qu'à nos patriotes résistants, Walale Wazalem. Je ne saurais clore mes propos sans éprouver la grâce de Dieu notre Père, pour qu'il nous accompagne tout au long de cette année nouvelle, afin que le travail que nous comptons accomplir soit bénéfique pour notre association et pour notre société. Namaloba na ye président ya Génération Bana Mbujimayi atalisaki ko association na bango atako ezali ya politique kasi ezali kolandela na pene situation ya Est République démocratique du Congo pe ezali na sima mokonzi ya mboka pona ko apporter bango soutien na bango ndenge esengeli akoka na kotia kimia na kati ya parti Est République démocratique du Congo. Plusieurs ambitions pona année 2025 oyo président José Kalemba na comité na ye mobimba balobi Génération Bana Mbujimayi ba kotia loboko na pat pona ko contribuer tant soit peu na social ya ba congolais surtout na volet ya élevage pe agriculture ya boye Génération Bana Mbujimayi bosala yango makasi penza po ete ba congolais surtout Bana Mbujimayi ba sentir lokito na bino yesol. Bana Kinshasa e bongo bana ya poto diaspora mobimba lelo ya kosamba te bondi melanga États-Unis d'Amérique kitia wana Kinshasa wana Jafar Alu, c'est-à-dire Jafar en aluminium bazali bongo spécialisé na menuiserie en aluminium nyonso koluka
awa kozwa kosamba te yo mpe moto ozali na posa ya ndako na yo ezala kitoko yo wapi lokolo olulaka bandako ya baaméricain to mpe ya banigérien yo mpe ozali patron ya baentreprise ozali na posa babiro na yo elata balele ya sika ezala bien équipe yaka na Jafar Ali ya kosamba te nyonso koluka awa bakosalela yo kitoko yo wapi fabrication ya baporte ebongo bafenetre ebongo bagarde-fou na babain vitre ya kosamba te ndenge bomonaka bameuble cuisine c'est-à-dire bacuisine moderne lokola États-Unis d'Amérique awa na Jafar Ali bazali kobeta yango dada ya kosamba te welela bandako ya mikolo yo ezali bongo ekipe na menuiserie en aluminium po na mbongo ya mokie bato baluli ndako na yo nyonso bazali kosalela yango mire rideau na cloisonnement bureau nyonso awa na Jafar Ali mosala ezokende kitoko yo wapi bana Congo bana poto États-Unis ekiti na kati ya Kinshasa lelo naye ko présenter bino Jafar Ali tozo fabriquer biloko nyonso en aluminium pona bandako na bino na ba bureau tel que ba porte ba fenêtre ba garde-fou ba mur rideau ba meuble ya cuisine na cloisonnement ya ba bureau pona ko pesa valeur pe beauté ya bandako na bino bosalela aluminium ya qualité nalobi bien aluminium ya qualité na Jafar Ali. Jafar Ali est assuré bino un travail de qualité fait par des professionnels et métiers en commençant par la fabrication ya ba porte na bino na ba fenêtre ainsi que biloko nyonso na transport ya komema yango kobana na télé na biso tina chantier na bino pe composer yango selon ba norme ba mama Kinshasa ba papa pe ba jeunes entrepreneurs ba bureau ya kala esila ba bureau ekoma lolenge oyo bozali komona awa na Jafar Ali ba pesi bino opportunité tena ka ndengo moni dépôt na télé ezali bien équipé tunanga nini opesi kaka mbongo na yo kaka na mbongo wana transport ya matériel eza na kati baye nango ntina kati ya chantier waso okanisi esili tete babandi mpe kopose tala elonga ye ngaye otuninga adresse ezali place kobunga te ezomi na avenue Saint-Christophe numéro 1439 référence OV2 toza bongo na commune ya Limete Funa toloba lisusu nini jaboye biso nyonso toweli na Jafar Ali pour que bandako na biso ezala bien équipé heke yo. Merci mes bien-aimés, nous venons de finir la prière à la montagne. Objectif à prière aux alaki tout sambela pour la nation. Makambo zo sala manamboka na biso mutazana esengwazate. Kimia ya Congo eza kimia na biso. Ba pasteur, ba homme de Dieu ya Congo ya Kinshasa partout bazo sambela. Lelo biso pe to sangani ba sali ya Nzambe ya mboka France awa na Paris. Toye ko sangana na zamba obuzo mona, zambo nyonso buzo mona awa ya libisika o toye ko sangana. C'est vrai, que c'est pas facile. Notre objectif, Congo n'a pas Kabonati. Notre objectif, Congo, c'est la 1. Toboya ta quelques mètres, totika na bapaya. Toboyi yango. Tolingi kimia ezala partout. Bande kwa Goma bolanda biso. Tozala bino de cœur. Bande kwa Bukavu, tout le monde m'a envoyé Salamakuna, tozala bino de cœur. Bande kobozana ouest, bozana centre partout, toi na bino de cœur. Le loyo to nimi malili, toi na moins 2 degrés. Maboko za okanga mabiso, toye kolukelo gina nzambe. Et message to pesi. Nde to lansaki déjà, nabi que président Zolanda biso, président Fachi, le loyo babi toute autorité vient de Dieu. Ton dimi ozabi sikawana, biso to pesi message na biso. Tolobaki to boyi ba flatter pembe na yo. To boyi bato azuaka na message yo amabe. Lelo to koyebisa yo tolingi Congo ezala normal. Notre pays est agressé, tolingi lelo to zo ba solution normale. To za ba prophète bazalia to zu ba message. Yango te to lobango aboyi. To tinde la bino ba message wana en particulier oyo nzamba lobi na biso. Ba solution ko la pesi. Yango biso pe to pesi yango comme solution. Yango wana to pesi. To sambeli nzamba lobi na biso. Et ça clair. To ça na mukanda ya un roi. Bible lobi bien. Consulte d'abord la parole de l'Éternel. Mais on a consulté les prophètes. Ba prophète va pesa qui droit. Mais tant ba pesi droit wana. Bible lobi va échouer. Mais Bible lobi est-ce que Miché azate le lot télémia lokola ba Miché.
toza na message oyo topesa nde chef de l'état eza message oyo topesa mpo na nation tolingi kimia ezala e agression oyo nyonso ane nango asuka yango biso toye kodeklare tolobi ane ya suka yango oyo babundisi biso plus de 30 ans mais biso tobi 2025 toye koarrete hémorragie oyo boni prière oyo toye koarrete hémorragie to refuser yango alors bino nyonso toza de cœur zamba za na biso. Courage RDC. Amen. Soyez bénis. Yes. Merci. RDC, le Kamakasi. De soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, réuni en séjour de mardi 18 février 2025, au sujet de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo. Préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire de nos populations vivant dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, dû à l'envahissement par des forces de défense de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23. Considérant que depuis 3 décennies, la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo a déjà occasionné des millions de morts parmi nos compatriotes, auxquels viennent s'ajouter les récentes victimes des massacres par milliers perpétrés dans les provinces précitées. Considérant la situation inadmissible de plusieurs cas de viol commis sur nos filles et nos mères au moment de l'incursion des troupes rwandaises sur le sol congolais, considérant les déplacements massifs de nos populations vivant dans une précarité indescriptible et qui, malgré cela, sont forcés à rentrer dans leur milieu d'origine sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Considérant que notre pays fait l'objet d'un complot ourdi par des puissances étrangères et leurs multinationales qui pillent les richesses naturelles avec la complicité du Rwanda et de certains compatriotes égarés à la solde des ennemis de la patrie. Soucieux de faire échec au plan de l'ennemi, visant la balkanisation et le miettement de notre nation, en se liguant comme un seul homme autour des initiatives diplomatiques et militaires prises et ou envisagées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, déterminé à œuvrer pour la restauration d'une paix durable dans la partie est de notre pays. Au nom de la population quinoise, représentée par les 48 députés provinciaux, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa déclare ce qui suit. 1. Réaffirme son engagement inébranlable à soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sa ferme volonté de mobiliser toutes les forces vives provinciales en appui des actions visant la restauration et le maintien de la paix sur l'ensemble de notre territoire national. 2. Assure sa coopération et sa fidélité à votre haute autorité dans cette lutte pour la souveraineté nationale de la RDC et la sauvegarde de nos frontières. 3. Réitère son soutien indéfectible à votre Excellence pour les efforts diplomatiques et militaires que vous ne cessez de déployer en vue de la restauration d'une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. 4. Demeure unie et solidaire avec toutes les populations de l'Est du pays en vue de relever les défis auxquels la nation fait face en cette période cruciale. 5. Convie à cet effet toutes nos populations à la vigilance tous azimuts
afin de dénoncer tout mouvement suspect tendant à faciliter l'incursion de l'ennemi et à déstabiliser les institutions de la République démocratiquement établies, résultat d'un long et pénible combat mené par son Excellence Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire. 6. Réaffirme le principe de l'intangibilité de nos frontières héritées de la colonisation. Aux forces armées de la République démocratique du Congo et à nos compatriotes Wazalendo, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vous exprime gratitude et sa fierté inébranlable de vous compter parmi ses dignes fils. Vous encourage par ailleurs à tenir bon afin que toute la partie orientale de notre pays recouvre la paix et la sécurité. C'est à ce prix que le Congo de Kimpanvita, de Kimbangu, de Lumumba et de Mosé Laurent Désiré Kabila restera un et indivisible. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vivent nos FARDC et nos compatriotes Wazalendo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable Lévi Mouta Sangupamba, président.